fali ayate. Te fali ayate. Fali koyate. Batuna batu ba potana. Batuna batu ba potana. Liboso zaki offert à mwana. Non. Le retour du roi. Wera lobaki ndenga zawana ako récupérer Génération berceau. Ako récupérer France na 30 secondes. Au moins 30 secondes on récupérer France. Ako récupérer France na invité té. Yemoko. Ba propos pe ya bango moko kaka. Ba lobaki ke muto abeti de stade de France, stade des martyrs a tourné si plein. Soka zongeli seka eshua et simba kité. Na sonenga yaki. Oh, te na so solo. Si on a bien yozo ya le la répétition maison mère. O eza la samba te. O eza poto. O eza la samba te. Brigade Sarbatino na héros. Oui, patron. Na héros. Oui, patron. Mais où est patron na e? Concert eza ya ba musicien actuel. Eza na ya tepa te ko Sarbatino ya ba invité kingani non. Concert wana ezaki ya bango te, concert wana ezaki ya héritier. Héritier ne mutu il a fallu à beta double Adidas Arena. Ce qui Adidas Arena wana. Offert à beta qui? Offert à beta o wera beta. On est à stade de martyrs. On est à stade de martyrs. On est à stade de martyrs. Oh et pas chili bikebo, vandi boba franc poutou, moins 100 personnes, 50 personnes au kangami. On est à stade de martyrs. Siko billetterie à stade de France et à stade de martyrs. Et ça wapi et ote kama wapi. Parce que tout est possible. Pour braliment il faut te billet wana. Est-ce que ça a un sponsor? Attends, Ali n'a gagné un combat. Est-ce que le bar qui a dit non, le pays que j'ai eu cette ceinture, n'a qu'à nous revisiter pour la énième fois, pour la nine. Est-ce que Aya Azonga Souté, n'a pas comment millionnaire, ceux qui n'ont pas fait ça, a touché na moi. Question me repose un peu. Au somona, Sukoyo, na minute Ali na biso ya Congo, made in Congo. Moi si na ya ndako congolaise, bala na ye ba congolaise, moi na liboso botama na Congo. Na biso ke concert le 18. Le 18 au samedi à Lobia. Concert wana ezalaki ya héritier Watanabe. Ezalaki contraire héritier. Ezalaki concert ya héritier Watanabe. OK. So ki abengisaki Wera Son na scène musicale te. Vous comprenez? Wera Son alinga sala retour na ye awate. Parce que Wera Son il cherchait un moyen comment retourner en Europe. Alors, vous allez bien, voilà la réponse de Gauthier Sey. Gauthier Sey, en étant journaliste et investigation, n'a évité qu'est-ce que tu cherches dans la peau de Fally Ipupa. Fally Ipupa a bandit carrière naïe comme tout le monde. Au bout de l'histoire, il y a Fally Ipupa, moi na bandal, moi na kuta makelele, moi na akendaki musique na kibinda koi, akeba quartier latin, bo critiquer, ya zaki danseur. Azalaki na groupe ya quartier latin le rôle la danseur, le rôle la chanteur, le rôle la musicien. Bela ba vocal wa sala. Bo pesier ba bilo ono sotwana selon vos investigations. Alors moi j'ai une question à te poser, excusez-moi la citoyen. Nga na la question ka mo na otuna yo. Gauthier Sey, est-ce que ero bandaki école na yo? Ya ki journaliste. Thèse na yo, ezalaki kombo ya Fally Ipupa ou bien thèse na yo c'était sur base de quoi? S'il te plaît. Kokatanganante ba goloire ebele balobi ke ezana ba journaliste mon en tant que kombote ba ratia bango ba arena la défense arena mais ba ya komona bango moko ba zaki na kati ya salle arena ba ratango likona bango. Et pourquoi pas lelo on a 2025 2026 fallait qu'on t'amuser Gravin. Ceux qui ont une histoire ba congolais dans le monde entier o rozala histoire vraie et historique. Tu as une indépendance. Tu as une indépendance, ça compte à miser Gravin. Biso mon en Congo, tu as une misé. Mais on a tant de musiciens. Attends, mon abiso oyo. Tozana baikon. Wapi. Oya ya nani? Comment nani? Ya papa biso veve Kiamwangana. Biso batu. Moto moindo siko. Yebe faka ko tata miser Gravin pour lancer bwana. Mais siko, tozana batu belé. David te. Kasi dans le billet, roi David ayaki, c'est le Skramatikalaki, Sarbatino payaki. Vous comprenez? Parce que enfant chéri, animateur chéri, il y a maison mère Ezaki Bill Clinton. Parce que Bill Clinton a la créativité, a la danse, tu vois. Ba mouvement na etwana abane osala, ba changement na ewana. E mo ba vitesse mo le rôle soda, qui ba luba ba biloko na toana. Ba show na ewana.
show na wana merci beaucoup koleka ba animateur nyonso tout ozali omoni siko arrivé ya brigade et ça là qui que Weranson apangusa ma ya misu moi ça mandefu vrai chéri le poso kitoko okoki masamba dasi bale ya pele ba la rose ndo lo babongo balongwa kuna na combien na bango animateur liste ba animateur eza mulai ngana lobika ke Sarbatino aza muto yo apangusa ki Weranson ma ya misu Bill Clinton alongwaki omoni mouchoir o wera pangusa na ma ya misu kombo nango Sarbatino brigade quoi David Pazala na lobika yepeli uzo moto ko compliquer mission Angola no Pazala te ozo compliquer mission c'est que na era langa te mais o fallait zo sala muto ko ta mise gravin azate fali pour faire la biso wa congolais disque d'or certifié o eza ke tozo somba ba CD wana soki prévente wana na 10 €, c'est rien ba 10 € wana to sombela ngo ba formule ba 10 € wana to sombela ngo ba préservatif. Arnold Nfuma. Bonjour, bonsoir, na bande konyoso o balandara biso na chaîne na biso ya Congo Libanga TV. Na sima caméra na biso toza bongo na Arnold Nfuma o ya Simbi Technique na biso to bosanité na Alegria José Alegria. Yem tu bazana technique na biso ba Simbi nyonso. Na kati ya plateau na nga naza déjà na invité na nga obolinga mingi. Na kombo ya Dembo Wembo mwasi ya mandefu. Mais nazomona sou mandefu na été alongoli to benge sou mwasa mandefu te to mwasa mandefu. Merci beaucoup na Guy Masamba Bakidi, merci beaucoup na Valate Congolo. Ve Valate Congolo, mutu na oyeyo Dembo Wembo mwasi ya mandefu. Bonjour, bonsoir Dembo. Bonsoir Pelé Tanfumu. Présence na yo salinga bien. Na plateau ya Sika. Oyo Arnaud apesi biso tozala na ye ensemble. Comment na ndena bengisi yo a présence na yo na sali yo surprise sali yo ndeni? Non, Arnaud tozala déjà eza lelo te appelé. Donc Arnaud Vumba avait déjà réalisateur au Azaradia à Paris et au salama listing ya ba réalisateur. Donc yaza na kati. Donc Msali Vanda déjà o ayebi. Azape parmi bato ba banda sur la vérité. Hein, au moment la image sur la vérité amigi wana azaba parmi ba réalisateur oyo ba vandisa image wana ke lelo yo et commandé ngeza na lelo ya pona ko voiler ba faste faut féliciter à mutu au sala musala to ya sala musala faut lo barango biso ba kongo to na défaut moko boye mutu asalela yo acha peinture na ndaku okoma o tenda kuna ngeza la na okara boye te Yves Maza parmi ba réalisateur oyo ba sala solo la vérité pas amigeni oyo ayana pierre pe na kati ayana libanga makasi ayana béton kandengi komoneza Congo libanga ayana libanga na béton ayana libanga na solo la vérité donc lelo komona ki asali Congo Libanga TV nga na souhaite na bois ki ba fleur à continuer donc eza musale za robandi na se ozo matete ke obandi likolo komi ko kita omoni azaki na caméra moko comme na deux caméras comme na ba tableau comme na table le comme na studio donc ezaka ya bois ki ba fleur comme la bois ki a tout le monde mais vraiment libanga ba mwelo o akena na ngona sur la vérité lelo so etonginda ku ya Congo Libanga TV eza honneur pour na biso omoni ba journaliste ya diaspora ba réalisateur ya diaspora eza honneur pour na biso na pese ba mbote pese kazali po yimta simbi réalisation pe émission ba mona ka Congo Libanga ndenge bana kokende ba comprendre qui est Arnaud Nfuma. Voilà, merci beaucoup na Arnaud Nfuma wa Simbi Technique na biso Congo Libanga TV. Merci beaucoup na Dembo Wembo mwasa mandefu yo na yambi biso boyebika toujours Flairmont HD. Dembo Wembo na bengi mbo oyebike ngali ngaka ko benga yo. Batualité zebele. Ayebi. De la forêt azali déjà awa. Ya no wala pese de ambote. Beau-frère national. Beau-frère national. Ba itamo. Wa beau-frère la biso. Ba ya bata mampata. Ya beau-frère la biso ba. Parce que mampata za grande sœur na nga mu ba. Kasi yango na rappeler bango ke wana beau-frère la biso. Mampata kombo na eza Sylvie Masaki. Papa na bango kombo na zaki Ntimba fils Sacramento.
dans na ebi pena ko bana maele donc bana pena na mampata ti Saki maele Saki kutu deuxième maele Aurélie Veka bon wana eza vie privée wana actualité wana eza actualité mususu merci na de la forêt beau-frère kakola za na bonne chance donc bonne chance ya concert na le 18 ils a déjà bien toi na actualité pe ya Stade de France ya Fally Pezali double martyr payé il a fait Ferrego la chair des poules héritier pe suite ya héritier pe photo lobela yango peut-être fumunga zali ba question za ba réponse za ngai. Merci beaucoup na Dembo Wembo Flairmont HD toujours mon samandefu Dembo Wembo to vulali to lamuki ndeto yokaki ke balobi wenge musique à maison mère o nyoso abeta na maison mère azana droit ya ko passer na ye na concert ya Adidas Arena mais to monika na répétition ba moko arrivé à Brigade Sarbati ayo sain aiko répéter na vie na ye Werason oui a été brigade dans l'actualité ça va passer toi à la maison mère comme ça l'actualité ça va passer mais to moni brigade Sarbati na répétition ya maison mère entre temps ba sele yo kutu donc à la ligne na yo que le musique la bien OK obi ko so zangi actualité vous comprenez so zangi actualité vraiment ils va passer ils va passer zangi actualité Werason maison mère Werason auto ko beta grand Paris ayaki te poani peut-être azaki invité et pour mon aïe Bill Clinton ayaki pourquoi ayaki te pourquoi ayaki te oh exactement ya Jamaïque batika Jamaïque a respirer ye brigade ça Jamaïque ana ba cri à sikate ozo beta ozo beta bon makamuni ngozolo bana ozo zela makamuni ngozolo bana continuer vous attend Jamaïque oui OK oh ils attendent Jamaïque Jamaïque a betuki 2 albums suki 3 albums hein oh ils attendent Jamaïque batika ye à respirer étouffement eleki c'est les azo réclamer ba droit na ye azo réclamer ba droit na ye ba koimiko ba sele ba mama sele ba na luke tulusia ba kritu ya sana maison mais azo réclamer yango droit d'auteur brigade Sarbati auto ko na sasemti asala ki vidéo na sasem pour na ko réclamer ba biloko ya beta na maison mère siko ba biloko na to esili siko wana ayeko luka preuve que abeta na maison mère moi biloko ya la sala ko felo mide o TV5 on dirait Sarbati na yo lukango pa et pas wera pour on mata na podium a poster abwa ki cri na e bato yo ki yo muto yembaka ngo ozomona mais na ba disque ezali kana ba disque rolo banyam soza studio eza voix off on voix off em so roba pe wera yemo muta sala ki yango na ba clip ali na ba clip eza voix tala la bi wala eza voix off ba ko sala ko bongo mais o eza concert live yo ko sa caméra mundele mais ngapola nga Sarbati no place na eza wana te invitation faisait la officielle invitation sur le rôle à moi mais bayamba qui est bien ba cotifier on compte le rôle à moi la mawa non quand tu t'es dit aux stars quand tu t'es dit au tika ba prêtre mama leki yo côté kana kwen ke banambonga moniato ezalaki kaka na wa Sarbati note ye ba mama ba pesa sima ba pesa sima misele na lobby oui ni de ba banga to boliboe ozo comprendre muta apangusa Werason ma misu Bill Clinton akei eza roi David te kasi on dans lobby roi David ayaki c'est l'Oscar Matikalaki Sarbati no pa yaki ozo comprendre parce que enfant chéri animateur chéri ya maison mère ezaki Bill Clinton parce que Bill Clinton azaki na ba créativité azaki na ba danse tu vois ba mouvement na etwana abane osala ba changement na ewana mo ba vitesse mo le rôle la soda ki ba luba ba biloko na twana ba show na ewana merci beaucoup pour la mot les mots qu'il fallait yango on a osala ke wera asepela na ye azala chéri na kacha maison mais les kaba animateur nyoso tout osai omoni siko arrivé ya brigade et sala ki ke Werason apangusa ma ya misu azotala ba moni roi David amoni Sarbatino
ozomona ekitsaka Weranson mutema mais balobe sope bazi bayaki ya pele tozobeta lisolo ya Sarbatino. OK Omoni liste ya animateur liste ya animateur eza mulai ngana lobika ke Sarbatino aza mutoyo apangusaki Weranson ma misu Bill Clinton alongwaki. Omoni mouchoir o wera pangusa na ma misu kombo nango Sarbatino. Brigade. Pourquoi David pas là? Na lobika yepel uzo moto ko compliquer mission. Angola no pas là. Te ozo compliquer mission. C'est que na era nga te. Pour mo kamla zo ba yozo contredire nga. Yozo ke ozo tangela batu ba comme mususu. Soki na tayi komba mutu te, soki na tayi komba mutu te. Nga na lobi mouchoir oyo Weranson apangusaka nango ma misu. Kombo nango Sarbatino, brigade Sarbatino. OK. Ozomona. Mais siko na niveau Sarbatino akomaki nango na oyo aza nango lelo oyo. Il faut to lo barate ke o asila to boy na boy. Non, azakara oyo azali. Sarbatino azakara na trône wana ya ki Sarbatino. Auti ko beta na daju, azakara na trône. Azakara na omoni chiffre na ye. Azakara na tona ndenga azaka wana kitate amatata azakara na tona ye wana. Alors, erozo ya ko bikete na yere pa maison mère. Ko yelo ko la mwana mawato ndiro ko luka musala. Do ya yaki mawa. Tanenga yaki. Na habite. Alors vous ma selanga na ni gros plan pardonner la sonenga yaki. Oh, te ko na solo. Si on a bien yozo ya le la répétition maison mère. O eza la samba te. O eza poto. O eza la samba te. En plus Paris. Na lobby o eza poto, eza France, eza Paris. Miroir ya monde. Bozo beta amuta ko choka la zate. Bozo beta Adidas Arena. Weranson beta Adidas Arena. Yo tala sikonenga yaki. Siko ayeboy. Ayeboy. Yebisanga ta yo mo. Mais aye papa. Ayeboy. Ah boni boy ko. Brigade Sarbatino na héros. Oui patron. Na héros. Oui patron. Mais où est patron na e? Papa bayaka o monde bazaka. Oye. Bonsoir. Approfondis. Yo ozoa boy te bazo tindika sikoyo. Ozo tchaka boy. Ozo tchaka boy. Azobanga. Obanga ni. Azobanga mso ba robete 12. Ah yo te yo nani ya. Te nga sikoyo. Na lingara ba wana qui sans esprit en fait. Vous comprendre. Soit bila ko ya côté. Soit oye soit oyate. Deti c'est le ya ko ya bon. Te soit oye soit oyete. Erozo ya ba bike solo Sarbatino ezawana. Omoni na orchestre batu te orchestre batu soko solongwa olongwa soko lingo participer to mona kati ebele ba yaka la bavanda na baba avandi na baso bengi yondo mati concert ali boso te oyo we robeta na poto répétition liboso to participer to mona ke alongwa na orchestre wana mesoka yo mona avandi na ye wana emso mona leader kai mumta bengi wala nani kasi mateur sa tamwelo ono moko ba bengi yo oyo mati. Donc on matela mutute ke o moni Sarbatino nga mona na TV eza ona mona soki lobité. Tu vois? Répétition. Te la mona ki ona mona lobité. Ona mona na wona mutu mususu. On dit mutu okemande makambu, on dirait okemande lo moboy, OK Sarba na niveau na wana za mutu okemande ta. Voilà. Ozomona. A mutu okemande te. En plus concert oyo eza Jamaïque. Batika ko étouffer mona bato. Parce que toi le bozo te Weranson asala erreur oya sala sele ote atika Jamaïque a vivre atika Roi Sabo comment il est Roi Sabo deuxième animateur Roi Sabo atika bango baba betani na bango batika bango baba beta tala bango ne bazawana bazobundela maison mère. Est-ce que Jamaïque ça appelle si œuvre mo boy azana ba œuvre belle azana ezali parce que ba référence na bango ça ba cri o le ezali ezaki Weranson azopesa bango espace te ba cri na bango ezali tobina rango mais ba album bango ba boa kango ba te na lobi kasite yango wana biso to lingi Roi Sabo na Jamaïque ba beta concert na bango. Ezala Sarbatino brigade, ezala nani Roi David, ezala Célio Scram, ezala Bill Clinton, tous les animateurs à l'école à la maison mère, ezata na binoté. Botika Roi Sabo na Jamaïque, ba respirer concert na bango parce que eza concert na bango, ba vivre ngo, ba fêter bonne année na bango. Mais on eza selon président ngazo sala ba. Te selon président te bango ba linga ko coller wera trop. Après comment wera muter mabe, bango ba finga wera te. Na minute za likamba ya pardon te eza likamta la c'est le aya na omoni tanga yo c'est le aya na été te c'est le aya babenga ye basola ne mbongo te
ya linga ika vende nga benga ki wana na rena Grand Paris avec non Chicon ozomona Siko ba solo mambongo bien te omoni c'est Léo ayaka na été c'est le ya sous-souté to ayela boy na boy pour au foot les visiter au foot les hôtel te boy na boy zo kaka car vous carburant sur le week-end non sur ouais rançon na week-end non c'est Léo bon ngala otelo carburant no cha nazo remplir réservoir yo ya ka boy na boy et sili nango donc ça sous mamba qui petit na vie te ya mamba qui petit na vie parce que bon ako imbiko c'est le alia ngote alia hein asomanda ko pas didi kinwa te na lo pas didi kinwa mais pas et pas ouais raté fungola mani banjongo ko babima nani wala ngai roi David est-ce que bon wana roi David ali la rango mais na mito so bengi roi David faut pas ça roi David bon encore yona roi David ba ubimsilo ba photo na pour habiter wala mais c'est mon mari na pese ba moto sika zali wala mais c'est mon mari na pese ba moto rota zali osomona te we ranson na minute yo moi je ne sais pas comment l'organiser. Après ça, petit na Valère. Ba petit na été. Après ça, Roi Sabo na Jamaïque concert na bango. Valère te. Parce que concert eza bango. Bango de ba yembi, bango de ba boaki, bango de ba bini. Donc tonto lo babo neti concert ya Adidas Serena so Weralinga a invité le roi ba Léo, ba roi de fois après ça bango moi quelque chose chicon na bango. Ben oui. Pour motiver pe bango. Oui, ceux qui ont matala podium. Yaka o le pas golf kizo la. Ceux qui ozala mutaro matala podium pour boaka. Il faut son enveloppe na ye. Asola na producteur, il y a concert wana. Ceux qui ça que le roi l'a invité, le roi l'a invité dans des arara au match. O ezaki Léo, o ezaki Dani Boalika qui n'est pas qui boé mon héros. On a pour ça dans côté parce que c'est déjà 10 ans passés, 15 ans passés. Voilà. Mutuna mutasali déjà carrière na ye. C'est Léo a comment na bana bakoli sur kebite kalamite tous les animateurs on a bakoma bakoko. Bakoma la base bakoko. Ozomona. Et ça sous tante que au présentera batu. Non, ba ba tikali ba icône, ba concert mususu. Mais concert on ndenge beta maboye. Arena Grand Paris ezaki concert ya Jamaïque na Roi Sabo. Malgré respirer et comment les Kambuka bli qui tona ye abendi makolo atambo na podium pak ti concert ça nini et sili oyo obengisa na AJJ tandis que pas comme les autres azawana royemba oso comme Pichu Travolta azawana ba royemba oyo obengisa AJJ ba toi ndi bazawana ba musicien wana c'est leur moment. Voilà moment ba wata ndenga yaki on ezaki nango normal wata pesa normal te yo kasi wata normal wata normal te yo kasi wera sona Robert Adidas Arena nata normal entre toi et moi wera sona Robert Adidas Arena mais bien sûr abeti yango wera sona Robert Adidas Arena pourquoi pas as artiste ba tu vas la maison mère bango bakenda le vedette yoka vedette ba vedette à maison mère tout bakenda. Mais yemo wera zawanat. Que wera za star ya maison mère. OK, kolo mouvement. Kolo mouvement yazali. Mais bato ba sala ba vedette o bakanga ba pilier à maison mère. Quand on parle des piliers, Serge Mabiala, ozomona Ferregola, ozomona nani comme nani Babindombe, ozomona Lacoste, ozomona nani Adolphe Dominguez c'est ya ke ya yete. Didier Masela. Yibango te. Bango baza ba parler. Omona Sebo ndazawana, ozomona. C'est le Azawana. Ozomona c'est Léo. Burkina Faso. Ozomona bango tout ba flamme kapa ya tout le monde. Ba vedette ya maison mère. Bango wana. So bango bazala lisuté. Bango bazala lisuté. Bakabose bango tout bazala lisuté. Donc ba oba tikali wana concert. Bango baza donc oba tikali wana bango nde ba obeta mwenge na bango. Parce que wenge maison mère oya kala wana c'est là. Oyo comme siko ba wenge maison mère ya Pichu Travolta, wenge maison mère ya pas comme les autres. Wenge musique à maison mère ya Roi Sabo na wenge musique ya Jamaïque. Tu vois, on a la mona à l'écran yango wana. C'est bono atikala le seul vedette icône. Ya maison mère. Ça n'engage que lui. Projet na Mambutu futur na yemta yebiango. Mais quand la liboso na simandenge zalaki. Maison mère, ce n'est plus pareil. Alors, Weranson, il faut ça la part des choses. Concert, il y a musicien actuel. Et ça, on a été ça va invité Kingani. Non. Concert, wana ezaki ya bangote, concert, wana ezaki ya héritier. Héritier ne moutou, il a fallu à bêta double Adidas Arena. Ce qui Adidas Arena, wana. Offert à bêta qui? Offert à bêta, Owera bêta. Mais Owera bêta du contrat Arnaud, pourquoi t'as pardon? Ouais. Quand on a place, on a vu que
concert les 18 les 18 au samedi à Lobia concert wana ezalaki ya héritier Watanabe ezalaki contraire ya héritier ezalaki concert ya héritier Watanabe OK soki abengisaki Werason na scène musicale te vous comprenez Werason alinga sala retour na ye awate parce que Werason il cherchait un moyen comment retourner en Europe. Pourquoi? Comment retourner en Europe? Yo kasi kozonga liwa devait faire ali palanguba. Porte d'entrée héritier Watati. Porte d'entrée héritier Wata. Yo so mona teke faire comme un poli. Faire le bimisi faire un poli. Tu sais pourquoi? Parce que l'adversaire ya musique bazaki quitté. Souvent et faire à se retrouver, Werason à se retrouver, côté Werason, côté faire egola, côté héritier. Et comme le rôle là grand frère na mwana na leki trio vous comprenez est-ce que faire ezako ki ma falite to ali kamba ki ma falite la ndanga mamno loba nazano clair héritier Watanabe soka bengisa ki Werason na scène musicalité mutalinga beta dida sarena ya date le 18 Elingeza la héritier Wata na ba spiritas. Mais expliquez biso na ndembo s'il te plaît. Oh la prochaine émission. Expliquez biso na prochaine émission. Comme date ya Wera ndenge nini. Ah? Et comme date ya Wera ndenge. Kasi ye muta sala ki retour ya Rwati. Mutayambi Wera na Europe nani. Ah. Wera yaga de apoto na yambara. Ma Claudine qui n'a pas yambara. Ma Claudine combien de guerre, combien d'années ba sala guerre yena golf kizola. Te wana eza makamusu kasi on a ebiso te mutayambara Wera ngana la balo besko yo meminga na terrain wana ngana na bien la costa beta ki ninyo abeta ki yo mona bekisa ki Wera abekisa Wera te peut-être Wera ngao ya na ete aya te poani bon la costa za mwana ete premier fils ah premier fils merci beaucoup Dembo Mobi wana na deuxième partie voilà deuxième partie to clôture mamba ah non kata place au tchao mala à suivre to kata marambo merci na Arnaud Vuma Congo Libanga TV bo s'abonner merci biso moelo Congo Libanga ya moelo o Libanga te go beta ko likofi ndako ekoite Dembo o Libanga ya olenda Flermont HD toujours Verokir Zetkir bolingage mingi Guy Massamba Bakidi, Brader Mavinga, j'ai un garçon de Paris. Nana Luzolo, vrai chéri, Nakata Luanda. Brader Migolo, qui m'a raga. Comment me la paie, Mati? Ah, on me la paie, Migolo, elle est Japon. Moi, j'ai les Japon. Ah, oui, les Japon. Elle est Japon. Ah, oui, si on a payé des barres, comment on a pas problème. Elle est Japon. Brader Mavinga, les jeunes garçons. C'est la courte femme. La courte femme, moi, ça me cousse. Abi, n'a appelé. Les 18 na oya ndenge ni dembo na ba solo omone la bo mobimba na ba solo merci beaucoup na Cornet Bamana na kati ya États-Unis masa na nga Cornet na kati ya États-Unis Issa Bamana leki ya bato ya Blaise Binga poupette siko to clôturer ka maramba ya Wera pardon pour eleki munene concert ya Stade de France ya fali ipupa te nazongolo na mukena nu na roloba makamba concert ya Stade de France mais na roloba pe makamba susu ya Denis Lesi Denis Lesi te yokana no parce que Denis Lesi alobi Pelé en fumu to solande to so Denis Lesi alobi na linga to solande ngi makambo ezali to solande concert ya Stade de France ya fali ipupa to moni premier jour ba bi penake machine wana ngare panzana basana ba congolais ba tu mususu pena kwa somba billet aozela pena attente ya 1 heure du temps 2 heures du temps ba tu ba somba ki angote ka ba somba a koti po somba ba chena attente 40 minutes 1 heure du temps les deux mains ya siko fali azokumbela bisoni na musique fali omoni maître Gims à côté musée Grévin habité Arnaud Vuma Misé au bâtiment batabo moi, il a misé Grévin, on bien noté. Misé Grévin, ok, merci beaucoup. Fali nenga zaboé, il faut côte à misé Grévin. Oyebi ke biso, ba grand Calais. Ba grand Calais o ezaki ba banda rumba, ndenge selon histoire, ndé ba betela biso. Ba grand Calais ba banda rumba, ba Pepe Calais ba banda rumba, ba Taboulay ba banda rumba. Bato bana rumba liboso na poto awa ba beti masakidi abeti masikini masikini ba pongolof ba mbilabel ba monument vivant bazali ba Théo Blaise Kuku bazali ba Lita Bembo ozomona ba Niboma Lita Bembo tozana pe na concert à Popoli na ba Niboma tozana bango awa il y a beaucoup de Congolais
oyo beta ba concert à Paris mais au fallait zo sala muto ko ta musée Gravin azate fali pour parfois zo la biso wa congolais disque d'or certifié o ezake to somba ba CD wana soki prévente wana na 10 €, c'est rien. Ba 10 € wana to sombela ngo ba formule, ba 10 € wana to sombela ngo ba préservatif, ba 10 € wana to sombela to kabaka bango. O mona mutu so o mena nini formule bouteille mo o sombela ngo bouteille mo canette mo. Ça c'est rien. 10 € wana prévente wana soko pesi fali azola ngo disque d'or. Kota la teke o nazongi ni sa fali po fali aza déjà. Mais fort o fali asali em sunga no to sala ngo te. Ngana to ro sala ngo mais tozo gagner autrement. Ye pendenga zawana asali be fort a gagner ngo autrement. To lugara Congo e bonga. To lugara Congo était comme dans le monde entier. Stade de France ce n'est pas n'importe quel stade. Stade de Martyrs na biso to ignorant ngo te. To sous-estimer ngo te. Mais on est dans le Congo. Te el gamba Congo te. On est dans la porte au fait. Ezana valeur morte. Ezana valeur morte emblématique. Ezana valeur morte. O eza stade de France. Il faut tout like ça ba français que ata bozo piller Congo. Nous les Congolais baba to sakana non. Tozana ba match. Tozaba tabuzoba. Baba tolinga musique, tolinga ambiance. Alors to ko retourner stade de France wana. Au moni monde atier, ba romona les pays qui souffrent. Monika na passe na biso wana tozo le la même tête tozo sepela omoni tozo le la même tête tozo sepela fali pour faire kota na histoire ndenge totanga comme nani Ali Foreman bon babunda na Congo. OK merci beaucoup omoni Ali na Foreman babunda na Zaïre non babunda na stade de 20 mai est-ce que Ali na Foreman moko na bango après 10 ans après 15 ans bazonga kuna bazonga te Moutaya refusité Congo. Attends, Ali n'a gagné un combat. Est-ce que le Baba Kabi non, le pays que j'ai eu cette ceinture Congo. N'a qu'une refusité en gros. Pour la énième fois, toi pour la nine. Est-ce que Aya Azonga soute. Azonga soute. N'a comme un millionnaire ceux qui n'a pas ça. Aza toujours n'a pas moi. Question me repose un peu. Au somona. Sukoyo na minute yo. Ali na biso ya Congo. Made in Congo. Moi si na ya ndako. Congolaise, bala na ye, ba congolaise, moi na liboso abotama na Congo. Omoni. Basi même chose akio, azana mwana moko na Rwanda, azana mwana moko na Uganda, azana mwana moko na Zambie, azana nini. Mais fali pour pas made in Congo 100%. Aliaka Congo. Aliaka Congo. Aliaka ponduna loso. Donc, ye faut kota misé Gravin. Gims a kota ki misé Gravin mais Gims Azar carrière à Games eza en apoto. Bandi na France, azana public na eza trop mindele trop Europe trop américain parce que carrière neza bingi rap. La tolo bela sikoyo carrière ya Kimboka. Ozomona, de tolo bela Kimboka. Donc Kimongo, ana mongo et sika no sotu bozali bosomba ba biye ba ana mongo ba okota, ba congolais ba okota, ba tandu, ba singombe, ba nani, tout le monde ba okota misé Gravin, ba romona histoire ya Fally Ipupa. Au moins, tu continues à UNESCO. Tu continues à UNESCO. Rumba, tu continues à UNESCO. Et c'est un vrai Congolais de Switch. À côté de la misère Gravin. La personne qui a osé, il a défié. Parce qu'il y a un monde qui caché au non. Il y a un héritier Wata. Il y a un non en français. Là, tu as dit que Kingani da saliboé, Kingani da saliboé. Tout ça contre-traité pour tout ça contre-traité. C'est clair. Fally Ipupa, c'est un Congolais, azana lingwele. Donc so moni go soutenir Fally te, le boss na lingwele te. Ceux qui va beta lingwele et c'est comme va beta na Fally. Donc ndengo za boye, ozana soko ozana capacité à soutenir Fally. Soko moni ko ya concerté au somba billet au moins na ba commentaire, tchaka ba commentaire moko positif, il y a soutien. Il faut te soutenir. Bah lobby publicité monsieur a raté que il faut bozo a caméra ya nanyo ya France pour que na est pour comprendre que mboka na bino ezo sala boy. Donc ba show to sala na poto. Oh ya Bercy bon mona ki makambo belé tout le monde commence maintenant à regarder la RDC. Tout le monde parce que na ba investisseur ba kamwa ki o abenga youtubeur o abenga musicien o abenga boy mais il a qui sait que un Congolais a défié la France bazo mona milingezo mata linase bureau ya Macron
mais milingezo mata ba motezo zika ba Marie Le Pen histoire wana etika na mitu ya ba français et pourquoi pas lelo on a 2025 2026 fallait kotamiser Gravin ceux qui ont donné comme histoire ba congolais dans le monde entier o kozala histoire vraie et historique to yamba indépendance muta yamba indépendance akotamiser Gravin biso mona Congo to tikala kozana misete mais on a tant de musiciens attendez mon abiso oyo tozana ba icône to uta wapi oya ya nani kuma nani ya papa biso veve kia mwangana biso batu moto moindo siko yebe faka ko tata misete Gravin pour na bwana mais siko tozana ba tebele tozana ba to ba légende bazali ba historien ya musique bazali mais si on a mis des aboyés, tout ça a besoin de Congolais de souche à côté Gravin. Donc ce qu'il fallait à côté Gravin, et ça c'est qu'il y a l'équipe tous les Congolais non. Et ça c'est que histoire nabiso une porte mususu et fungwami. Et là quoi Rosa Parks? Rosa Parks après combien d'années? Après combien d'années elle a abondé là américain? Après plusieurs années hein. N'habite plus de demi-siècle. Mais les loba comme le Belarosa. Les loba zolo ba pese na kombo aga ba koti si pe na Panthéon. A koti Panthéon denga zawana. A uti ko kota Panthéon so eza néoté eza na fin 2024. De Rosa Parks a koti Panthéon. Garçon na mususu wana oyantiye wana. Danseur ya opéra. Au moins pourquoi dans le bac fallait faire kota misé Gravin. Danseur mo ya opéra. Aza so ki antiye so ki moitié antiye so ki moitié français. Ba ko koti pe kalatia. Ba koti c'est déjà. Ba koti na misé Gravin. Andima ngete kaka danse ya pamba. O ndombolo bato bazo kufa na ba malade ya bambasu na kini. O biso ndombolo bato kufa na ba malade ya bambasu, bazo kufa ba kolevimbi, metala ka danseur, un simple danseur. Azo kota na misé Gravin. Donc so koti na misé Gravin futi 10 €. Yé pendant azana moi une part nae à 50. Ana 1 € nae. Ozomona a côté na misé Gravin. A côté na misé ya bateau bazo comme histoire. Alors Stade de France il faut te soutenir pour na clôturer place wana. Stade de France il faut te soutenir. Clôturer na mamba Stade de France te obeta. A to clôturer te loba oui. Donc Stade de France il faut te soutenir fali. Nga na nga warrior te na za gauloise te mutasombela nga caméra azate. Mutu ba futela nga abonnement azate. Donc moi je suis là et ça pour la bonne musique te. Nga na za pour na za congolais. Oya osamsani malamu. Asala malamu asala mabe. Mama atekaka mwana na ete. Mabe ya mwana bapesa ngo bapa ya te. Fali azala ndoki. Azala ndoki te aza mwana biso. Biso mutu foto batela ye. Ezala rateka soki mutu basali mabe koma o azaki muta malamu. To lingi baka batémoignage ba kufa te. Il faut témoigner quand les personnes sont vivantes. Ba bloka ba kufa wana to lingi yango te. Aimons nous vivants. Oh Mobutu azaki kutu bien tanga Mobutu. To boy Mobutu azaki wana Tshisekedi abambaki mabanga. Mais le pe Mobutu amba ko la kisa ba bien kufata zali ba bilezo bima. Merci beaucoup na Dembo Wembo bo s'abonner mingi na chaîne abiso ya Congo Libanga TV. Aya Dembo Wembo Flairmont Congo Libanga TV. Papi Malanda ya Nathalie Malanda. Siko Dembo to lo banane vitesse au fallait azo kende nango. Est-ce que azotia ba musicien mususu ya Congo na RR to Alex Abango les guides. Na ebite place on a to lo ba. Alex amutu les guides te. OK. Ba bi a commis les guides. Hein? Ba bi a commis les guides. Te omone ke bando finga complexité. Abandon ba photo. Abandon ba ne complexé, ali matala na ba snap. Tout le monde, tous les artistes comment la snap. Tous les artistes comment la page sur Facebook, tous les artistes comment la TikTok, mutu mususu, o ba live boina bo. Asa la live combien de fois par année? C'est par mois. Parce que ça va ça ba live. Mais fallait banda ya ba direct kala. Que ça banda déjà. Banda bana complexé. Get kapanga la ebi makaba direct. Kasi na lobi banda benga za complexé. Complexé. Kasi complexe ne wana futi. Complexe ne wana tali wabi oh Nino, oh Bercy. On appelle un jour fona bete logo. OK. Vous comprenez? Ko ba ko komati, ko ba ko koma, ko ba ko solola. Ba solola te que faut kabula faire. Mutu mso apesa ko pesa yembo tan loengete. Soko lingo pesa yembo te foza na logo nini bolingo sola na ye. Soko moni ko za na logo ya otana mesa te, oboro débattre na ngote ko pesa yembo te te. Siko komona yo ndengo moni fali pupa azale guide te. Azale guide ba musicien te. Il y a ça la carrière na ye. Azo profiter na succès na. Azo profiter na succès na été, eza succès na ye, eza temps na ye, eza aura na ye. Ba succès muso esilara. Ozo mona. Ten succès nyo esilara na. Te mutu sa ko sala akiti, amati. Ye banda gitala za ka boy. Omoni aka likolo. Donc eza temps na ye, eza génération na ye. O eza génération 2000.
génération 1900 soki bakokana bango makambo te wana makambo na bango eza génération 2000 il faut to soutenir bango to soutenir Fally bafere bahéritier bafabrigas badeplique babina file banani wana Fally aza le guide ya mutu te Dembo eloko wana sikoyo naolinga te bato baloba bango mpo anini parce que ezokotisa polémique parce que moto akolobaki o ye azosala miziki Fally banda otale na tv tu vois sikoyo mpona kolongola eloko wana Fally aza le guide te juste étoile na ye nde ezongala étoile na ye nde ezongala ye soki abotamaka baétoile ebimaka ti est ce que bamachi balobaki babike ngai biso ya tobotamaka biso mpe étoile ebimaka liboso étoile wana ebimaka liboso na biso non balandaka étoile wana ozomona ezaka ke ye ezata na ye étoile na ye aura na ye zongala et a problème te Parc des Princes ezawana vous comprenez Parc des Princes ezawana hippodrome ezawana te oya kofite hippodrome mususu wa Saint-Cloud oyo eza pe côté na bino oyo eza ni champ de course na ngue yango pe ezawana casino ya ngue le ben ezali ozomona terrain ya Pontoise ezali donc Zénith ya Orléans. Zénith ya Orléans et Zébélé. Donc voilà. Et ça kaka place au muninga tche date te boya ko critiquer yango. Donc ba place Zébélé ba espace Zébélé. Koyeba ko sala. Tout le monde eza ko bengisa na ndako te. Na bisa bango bongo. Mutu neso ba memaki na ndako na. Yande mona wata. Donc tout le monde a bengisa ndako te. Siko to lo banano. To lo baka to telemika na Stade de France wana. Barimer rezo bima na Stade de France. Président de la République, il y a France, Macron a invité à l'événement. Est-ce que c'est possible ou c'est impossible? Mais elle pas Président Macron. Mais elle pas il y a pas problème en France. Na lobby elle pas ye. Oh, elle pas parce que le président Macron. Elle pas ye. Elle pas ye. Elle pas ye. Dans un air nous ça na droit à roya. Elle pas ye. Yobi combien ngezana Fally azokotsa na kesa l'État. Yobi combien akotsa na Stade de France. Combien yazo contribuer a contribuer na France. Donc CVNeza mobimba. Yali kambo CVT azo contribuer na France. Donc azo contribuer na kesa ya l'État. Donc Macron aya tezali kambo kamote parce que France est mboka Macron. Là on linga Macron aya Gims Oya pe osala bien osala impact ya bien. Gilles Benzoula, babi société à les trafiquants vrai Joe. Masananga Gilles Benzoula. Puis bon mon R9 na Luanda. Donc Macron ba lobeza lupango na ye, ata Macron aye toka mwango te. Ata Gims pe toka mwango. Gims pa ye. Ata Dadjo aye. Ata Marc Pokora pa ye. Dadjo kutu ya sir. Ata Marc Pokora et pas Marc Pokora na mona ki interview basala ki Vanessa moi ça Marc Pokora bike azo obligé ozala parce que mobali na ye a lingara Fally. Il passe pela na Fally artistiquement. Donc bon ba ozala. Donc il a kamwana te moi il a en France ato monio Jean-Paul Gaultier ko kamwate pour na bilamba o Fally la tara Jean-Paul Gaultier Jean-Paul Griffe Jean-Paul Gaultier ezali basi basala pe documentaire donc ndenge ezana soki Jean-Paul Gaultier dans la capacité yo leta Aya Nakamura pourquoi pas leta Fally Ipupa ozomona grande marque appelle leti Fally Ipupa elle on le kamwate to beta na France miroir du monde mais koyoka ba Gaulois mususu ba lobi penza ba kokende na bango concert wana s'il te plaît, Kokatanganaante, Bagoloa ebele balobi ke ezana ba journaliste mon en tant que comboté baratia bango ba arena la défense arena mais ba ya komona bango moko bazaki na kati ya salle arena baratango likona bango mais il y a beaucoup de Gaulois balobi bakozana na bango na Stade de France ba kota ba profiter parce que tozana poto awawa tokota na biso ba match té nga kota. Eh, nga kota match à Paris Saint-Germain, na match il y a France et Australie je crois. Na kota ba match penalty. Na yemba nini kuna. Biso to lingara vite ebeta kabushkop ebeta to kumisa. Siko il y a beaucoup de Gaulois baza pour concert ya Fally à Stade. Siko pour la olinga baza contre. Tende to yebi jango tendaka. Mingi ba tuta na bango. Monde baza wana ba otala match ningi ezokende. OK. Oni ba otala équilibre match. Nga na vanda na poto.
na futa impôt na poto na kota rappel légal na poto na roso mo elamba na nga ya kitoko boye place na charge na vigo na tali pe boye na date wana na fête anniversaire te na fête mariage te lamba na nga kitoko mo parfait na nga na sombaki na ke tali sangwa na ke tali sangwa na concert ya nini ya Fally Ipupa ya mabeta donc au mona ba gaulois nde balobi ba za na bango ozano pour bango tena pour bango. Ah, ok. Merci beaucoup, Dembo Wembo. Moi, ça m'a dit, faut faire mon HD. Vous s'abonner, kuna peso soit. Bigabo tona na kuna. Pour Ezabitumba. Moi, ça m'a dit, vrai chéri, le poso qui toko. Roki Masamba da Silva. Il appelle moi que la rose wando le babongo. Roki Masamba da Silva les millionnaires. Bah, yo la oh, ya ça la émission na le. Balongwa kuna. Na combien na bango? Ba pianga nini? Kala nde basabona ba s'abonner. Le 2 mai 2026 bisonos na Stade de France. Ozaki bonga publicité. Ipupa. Ozaki bonga publicité. Na zwaki to tonda. Te ozaki bonga te. Na émission nga te zela sko vandi yo moko. Zela sko vandi yo moko lo bela mamba ya nini. Otuninga question na réponse. Aida mamba question réponse. Eda mamba publicité te. On a lobby déjà on est à publicité. Merci beaucoup. Double stade de martyria Ferregola. Pour ton contre. Bon, on a même affiné à jazz Kavoul, hein. Mais ça peut date mon côté, moi qu'on a mai, moi qu'on a joint. Double stade ya Ferregola. Mais ça faire fois bête mais obi faire né zaboye. Obi faire pas bien ça. Soleil wanga ngam na loba en émission, hein. Ah bon? Boy bosani. Faut ngalo tout ça là na biso. Émission to ça to bi ke faire réforme abengisa vieux malade makamba bamboa tout ezate abengisa vieux malade abengisa déplique abengisa abengisa JDT ba ba kendaki kuna basali ba beti ba concert mais ata mutu moko to ça l'émission lo ba ke to yaki pona boy na bika balandanga o moi ça mande fo demba wemo na lobaka na bika boyo kaka tout le monde ayo kaka mutu lo bateke o na yo kaka te oyo kaka faire gola abeta ni stade de martyr abeta a chef double stade de martyr wana billet kama eda teke o mokonja motama be ekota teke o bafungola ki porte non ngana olinga ba billet kama ata na 60% billet vraiment été kama ba pesa ngo ta entreprise moko ya l'état te ya l'état ba pesa ngo entreprise moko privé o ba oteka ba billet bango moko ba koti ba sali sécurité ba to kota en ordre mutazo kota na billet na e déjà achat ya billet yango de salara et sala kilo ya concert omoni sikoyo ya zo beta le 2 mai billetterie ya concert ya bon billetterie abeta le 2 mai le 2 mai juin. Azobeta na mai juin. Abeta le 19 le 20. Kasi à lobby que le 19 le 20 maintenant on a sali programme te. Mais programme voilà ba date déjà est confirmé. Voilà. Ce qu'on a mis dans 6 mois. Ce qui 6 mois il y a promotion. Ozomona. Na 6 mois de promotion, 8 mois. Ouais, 8 mois. On a 10 mois. Janvier 5 mois. Tu as 10 ans ton content ngote? OK, tout ça kasi 11e mois, 12e mois. Kasi capacité à salle, il faut la capacité à salle. OK. On a et ça la jongate hein. On est à stade de martyr. On est à stade de martyr. On est à stade de martyr. Oh, et pas je dis que bon, vandi pas franc pour tout. Moi 100 personnes, 50 personnes au kangami. On est à stade de martyr. Il faut faire billetterie, il faut faire en avance. Si quoi billetterie à stade de France et à stade de martyr. Et ça wapi et ote kama wapi. Parce que tout est possible. Pour braliment il faut te billet wana. Est-ce que ça n'a pas sponsor? Bras Congo faut te billet kasi on a lobate. Bras Congo faut te billet wana. Iliko so iliko faut te billet wana. Vodacom et ba Airtel tous les réseaux sociaux wana faut te billet wana. Pona nini wana etonda. Omoni. Osombi moi 2 bouteilles na yo ba pesi o billet. Osombi 2 bouteilles ba pesi o billet. Na ba Coca-Cola ne so to wana faut te billet ya Stade de France et Stade de Martyr. Stade de Martyr ya Ferregola. Te ngasko ne sika wana na zolo mama. Excuse-moi s'il te plaît. Est-ce que vous êtes d'accord na ndenge atie double stade de martyr parce que ça na ba gaulois mususu bazana bango d'accord na ngote ba sepeli na bango te ba bito un événement moko boy oyo biso nyonso to zelaki to appuyer mwana mboka
mais il y a que tchamba moko date les mêmes jours où fali à Fungola qui billetterie na les mêmes jours où yépé à keko tcha à keko visiter stade à keko billetterie il y a que kaka ko visiter donc il y a tchaki billetterie à keka ko visiter mais ba goloa pe ba yeba na bango pe programme wana pété ndenge za laki ke to ko beta martyr bani ba yeba ki on ba monika les mêmes jours mais ils ont c'est la Parc des Princes soit tu y arena ata masamba débat na wana Brazzaville ya Brazza ata Angola ba monika mbala moko ba monika kiloko est-ce que c'est vrai vraiment que ça kiloko mais faire rigoler fa beta soit bon ce que c'est que ba contrat ils ont dépendre na producteur à monani wana producteur ou à monani alobi ki abeta Stade de France et Stade de Martyrs double mais babi producteur on a Gauthier c'est ina bosoto na politique bosoto na politique nene bosolo na politique ya Israël muto ziana bosoto point nani te kindingu na koma wa te yo journaliste appelé tan fumu journaliste akota na ba délire te journaliste akota na ba délire te osokota na délire ba fan to monisko double te mais ça pour amité ceux qui Israël muto moza na mbongo na ye azana capacité obetsa nani faire rigola concert na Stade des Martyrs to mona mabete amona mboka ba uta ba Congo ba uta ba ese kuna ba Bukavu ba Goma ba uta ba zape date moro tena Stade de France ba Kindu ba uta Lubumbashi ba pe a Brazza pembe ba katisi ba pe Angola ba katisi ba pe Soudan omoni ya Soudan pe ba Zambie wana ba katisi ba ba Rwanda pe ba ye na lobby ba ya kotala Stade des Martyrs ya Ferregola faire soka che date kuna place toi au chat date ngai photo ngai dembo na wapuye na okumisai abeta yango te fa beta parce que au moni lelo o poka tenga maluba lelo o to mona ke faire a combien poli vis-à-vis ya Weranson pourquoi parce que fali na terrain ça l'a été fali na terrain ça l'a été yango bitumbe za ki contre pour bitumbe za bien ngalinga bitumbe ya ezalaka faire na fali oyena ndenga ki bonzambe oyena Mike Kalambai na Moïse Mbiye toi na DF toi na DM omoni si on combat la minute et comment qui handicap pourquoi fallait azala quitter si on faire à se retrouver na des adversaires à se retrouver na yana e Weranson à se retrouver na leki na héritier Watanabe si on côté yana e Weranson et comme oh abenga papa na makasi papa oh comme oh vieux jaloux faire rigola impoli ingrat au moins le retourna parce qu'il y avait pas fallu s'il y avait fallu sur le terrain Wera Ferré on a toujours adversaire on a toujours derrière il y a fallu derrière on a toujours adversaire mais il moral non qui n'a pas journaliste on propos ya nani yaba muto alobali ba propos wana oyambi awa olobi ba propos ndembo mais awa oyambi demba wemo ngana zo ba no clair na lobi ke baza ba adversaire baza na guerre ezaka loyal eza musique il fallait azala quitter ou se retrouver na eza lokola abundi na bandeko na wenge faire aboundi na bandeko na wenge à se retrouver impoli à se retrouver ingrat à se retrouver na ba komboto mukili pour la nini yende mutu aza mutu ya mabe osomona tandis que ceux qui fallait azalaki attaque elinga suka na kala ba warrior elinga za ka ba warrior na ba goloa omoni bitumbana elinga za paisible ofani bozo seka ozo seka koto ozo seka museki ndingu koto ozo seka Belved kote kuna président ba warrior Géry Agwepa ozomona bitumbana bango ezaka kitoko mais siko ekoti ba to komi ka mutu afandi odile manzaka alo ba ko faire na biete omoni tout ça là parce qu'il y avait pas mais avant ba pouya ki ke poza mona wenge na kasi yango wana te on a lobby mais le lobby bazongi ke ba biete yango wana il faut sikoyo faire il faut faire azana terrain il faut faire azana terrain parce que Kofi Olomide na Weranson bali ko tikate baza toujours accroché mais ce qu'on fallait na faire épée il faut pas s'accrocher héritier na fabriquage ba s'accrocher ba tikate pour ça musana bango ya balela ka te balela ga problème te ka balela ga problème te Dembo Wembo merci beaucoup Dembo Wembo merci beaucoup na bandeko oh bon nyonso bazolanda biso eza bongo pele tanfumu garçon de disque kande na lobaka merci na Gima Samba Bakidi donc ba information est belé to clôturer na nous na lisolo ya double stade ya Ferré parce que yo lobi que Ferré fa beta Ferré il faut beta
soit tu date tu vas bêta donc bagoloa oyo baboyi faire bêta ba linga faire faire bêta pour moi ça bien au moins il faire pas longwa ingrat pas longwa na que impoli il faut faire bêta na fali mais ce que ba propos pe ya bango moko kaka balobaki ke muto abeti de stade de France stade de martyr atondisi plein soka zongeli seka échoua et simba quitté donc tout le baneti faire parce que ce total on bat tout kaka ya faire ba communicateur faire bêta yo kana bisao ya le kambuya producteur soko tala soko te ka tomate bien mukolo kende ko somba tomate na bilango kuti ya bipola o somba te o somba ngo yo kasi muto ateka pilipili za na posa bénéfice atezo swa bato azana besoin bénéfice soka lo nya obandelezana faire bêta ki stade de martyr et simbaki soka linga bêta susu abeta stade de martyr bango ezani mais ba propos na bango balobaki oya kena bon oya kozonga oya bibale c'est oya kena ko signaler faire ba contact ko les akanani hein toke na langage na bango oya kena ko signaler faire ba contact ko les akanani eza ba koko na bango batata na bango non eza faire yemoko soka linga bêta abande ko teka tomate alobi te mikono no teka pilipili mabezapi so faire appel sur actualité yo kasi ba te fana ba lega pa tongo midi poko wana balobela ba gola bango balobango il faut passer sur actualité on a passé sur stade de France et stade de martyr balobela ba stade de martyr ba teka ba billet officiellement ba teka ba billet na ba guichet ba la sarabiso to sombi ba kabe tape wana ba diamant ba or ba nini ba la sorti ba teka ba ngi fallait totoli yango na jour moko ba la sarabiso ne ba so somba billet ba teka officiellement. Merci beaucoup Dembo Wembo. Tokomo kena biso molo. Merci beaucoup na bande konyo sobo s'abonner. Toza toujours pour na bino pe boza pour na biso. Soki biso toye envers bino te et simbate. Yango toya ka envers bino. Na ki bongo Dembo Wembo Flermont HD obolinga mingi. Obo benga nga bobaki bosepelaka na ye alobaka bien Vous barapena bien. Si koto kendena tozonga, est-ce que comme ma faire na double stade de martyr, Israël mutombo na Gauthier sei, est-ce que ba ma faire na erreur to bazo pouiller penza ndenge ya musala et sala. Mais bazana bambongo na bango, ezala kola ngana bike na binde na fandi bona bibo, nazo bet ça déplique par exemple Nino Parc des Princes. Na mbongo na ngati. Boso bazana mbongo na bango mabeza. O gagner au perdre au ndimi obeta no déplique yo kaka. Mais on a promis ya na bango. Parce que ça na bagolo amsu basiliki li bango. On dirait na répondre ko dana question ana. Ay Dembo. Jombo Madembo. Merci n'a pas pleuré na kata Clermont-Ferrand. Merci beaucoup na Chico Mungu motema ya bato ya Bac de France Givenchy. Bambote ba salutation na bino. Ya choisi matata. Na bosanité moko ya Willy Mouchen code Vero Kirzetkiri. Suite ya héritier Watanabe ya carrière na ye. Ben suite à carrière na tomoni yawa vite fait. Tout cela qui ont déjà suite à carrière héritier Wata. Oui. Suite à carrière héritier Wata, suite à wana Weranson azobeta Adidas Arena. Réponse à wana. Oh. Tenga na comprendre réponse wana te. Otuninga ni. Na ebité. Otuninga suite ya. Aronvuma accompagner. Na lobby otuninga question lobby suite ya carrière. Suite ya héritier Watanabe. Suite ya carrière héritier wa carrière musicale na ye ya wana Weranson azobetela stade Adidas Arena. Parce que banda qui wane banda na scène musicale et qui na Dôme de Paris et ceux qui na Arena Grand Paris. Grand Paris et wana Adidas Arena. Donc suite à carrière héritier Wata et wana Weranson azobeta Adidas Arena. Est-ce que les autres rôles baké ninge ba communicateur na ba communicatrice ya maison mais bazolo baké yaya aza invité. Yaya ngoto yebi ki ba comment benga kaka fali yaya. Te wande to lingité. Est-ce que vous êtes d'accord que fali koya concert ya Adidas Arena te. Ko sala ngote ndenge Koffi kendaki ya parce que ndenge Koffi olomida kendaki ya fere bango balingi siko fali pupa aya ya Weranson te koya te mutu na mutu adiembela mutu te. Ceux qui ont ba communicateur
babunda soko oza na bamusicien bayemba soko oza na baanimateur babwaka soko oza na baleader babude baselaki leadership na bango moto adiembela moninga aza te ta invitation eza te liste ya maison mère eza molai moni liste ya bainvité ya maison mère eza molai eya molai moto adiembe fere omoni fere na félicité fere ndenge abetaki échangeur ye moko ote tour wana ezalaki mpo na wera tour oyo abeti ye moko sa invité omoni asali actualité na ye kitoko asali nini na ye kitoko wera son ndenge abetaki are na Grand Paris epesaki deya kitoko ayaki na Bill Clinton aza na mwana moko te ye azoluka bana wera son oza na bana moko te bana baza ebele kowela fali te bababi ndombe bazali basavane de picho bazali savane de picho abeta na maison mère te na bata savane de picho les bogards les bogards wana musikasika obengana ete musikasika obengana ete abengana les bogards siko tala ya musikle asala liste bainvité à maison mère botika fali avant dakime donc fali ayate te fali ayate fali koyate batu na batu bapotana liboso ezalaki ofere aza mwana non bapuyaki esiko bakomona yaya le retour du roi wera alobaki ndenge aza wana akorécupérer France na 30 secondes omoni 30 secondes akorécupérer France akorécupérer France na bainvité te ye moko na bamusicien na ye moko donc wata mpe aya te ye moko wata nde afo aya wata nasoki wata aza te na sankara lobi eza ndako na bango donc ye aza invitation te wata fo aya wata nga alingaka wata mokonzi ya mboka te nga azalaka na mutu awata bosi ya mboka wata alingaka wata mutu ayelaka biso bamusicien kibinda na poto nabi te nga alingaka wata wata nga bena alingaka wata ya nga alingaka wata en plus azalaka na maîtrise akoma na esprit maîtrise akoma pena na kipe mais babotoli Adidas Arena kuna espoir ezalaki wa te wata bientôt na lobi babotolaki Adidas Arena te wata bientôt aza na badati na ye ezomona te mwina 6 mois bientôt 6 mois Gauthier Mascotte azomema bango 6 mois na mwina banda mwina banda merci na Gauthier Mascotte na magode ye kangi Gauthier Mascotte merci beaucoup ndenge ozomema la biso ba mouvement ozongisili biso bienvenue makanga la paix Adelar Menga Euro Million Cyril Kina Fumwa Bilele merci na masa nanga Achille na bossa na raote tokomi na biso presque na suka ya émission ezalaki bongo Dembo Wembo mwasi ya mandefu Flermont HD toujours komona Gauthier Sei asen komona Gauthier Sei abimisi ba propos moko alobi Stade de France ils ont nango matalana ils ont nango concerté fala chineka date abamine ka date libamba bamba mais lobi nango tomoni ba billetterie fungwami ba teki ba billet est-ce que ba Gauthier Sei wana bazotambusa vraiment faire na busolo to bazo bebisa muto a faire parce que billetterie fungwami mais ya lobi concert à matalana donc vous allez bien voilà répondre Gauthier Sei parce que ça question pe asuka question suka de monsieur si lango wana et si la te pour na beto pe lo moins ya des ya suka wana donc Gauthier Sei en étant journaliste et investigation na ebité qu'est-ce que tu cherches dans la peau de Fally Ipupa abandi carrière na ye comme tout le monde boyebi histoire ya Fally Ipupa mwana bandal mwana kuta makelele mwana akendaki musique na kibinda koi akeba quartier latin bo critiquer ye azaki danseur azalaki na groupe ya quartier latin le rôle à danseur le rôle à chanteur le rôle à musicien bela ba vocal wa sala bo pesier ba biloko nyonso twana selon vos investigations. Alors moi j'ai une question à te poser excusez-moi la citoyen yo nga na la question ka moko na otuna yo Gauthier Sei est-ce que ero bandaki école na yo ya ki journaliste thèse na yo ezalaki kombo ya Fally Ipupa ou bien thèse na yo c'était sur base de quoi dans l'investigation? Parce que nous allons comprendre, il y a beaucoup des artistes, il y a beaucoup de choses en culture et en sociologie. Au ezaki yo ko vanda wana bandi ko sala investigation au bimise libiso par exemple ba histoire ebele, ba musicien baza ebele, o ya capitalité. O ya ba province.
oyeli biso ba histoire wana to découvrir ba histoire mususu ndenge to mona député la biso Thomas Louaka comment obeta ça peut faire partie ya ba sujet bongo. Mais matin, midi, soir, tu nous ramènes juste histoire mon corps et let's veste. Alors tu te dis tu es qui? Mets-toi en évidence. Fally Ipupa n'a pas tes diplômes. Fally Ipupa n'a pas ton niveau d'études. Il y a l'équinae. Osa journaliste et investigation. Osa licencié. N'habite sur osa un diplôme, il y a doctorat ou bien un master, ça je ne sais pas. Pour nga na salle investigation sur yote. Mais une fois, moi je te le demande en tant que Congolais. Tikana nu kombo ya Fally. Tikana nu kombo ya Fally, ce que lingo traité makambu. Na ozo apart ya ferre, tika ferra bunda na Fally, ndenge ba mesana bitumba. Alors tu arrêtes avec ça. Est-ce que bitumba ngoza sundenge mo? Tu arrêtes avec ça. Yo ko vanda rater na télévision là tu vas veste bien repassé au tiki mwasi na ndaku a repasser le chemise a repasser le veste au tchepe na cravate et aux na télévision tu aux ko défendre président de la République ou bien aux ko défendre intérêt du peuple mais na télévision aux ko critiquer un simple musicien aux réussir vinaye na koyemba na danse ndengolo barango wana au futara ba biya poto pour na koya ko sa investigation ya musicien moko tandis que na Congo tous ça ba musicien ebele tous ça ba danseuse ebele o ba bota bana ba tata ba yebana te ba bota na ba musicien ba sundola bana ba déclarer bana wana te ba investigation ya Yoneti Gauthier sei il faut ça la rango wana to royelo matière te net ngana royelo matière te parce que oza professionnel à un moment donné ceux qui bazotala yo mais il faut que mettre fin à makambo yo. Fally aza adversaire na yote. Fally aza congolais comme tout autre congolais. Fally mérite de respect. Fally mérite de respect. Aza mwana opsuto boti. Aza mwana opsuto bokoli. Ndenge yo zali ndenge ye pas zali ndenge fer azali. Koza la camarade ya fer egole lobite ko yina Fally. Soko livo sala musala o accompagner Ferré a comme na niveau mususu azo ba contrat ba nini accompagner Ferré mais ya ko ela rabiso te ke au vandi 40 minutes 30 minutes sur la vie de Fally Ipupa wana to linga ngol susu en plus ya ko lobakeza wana to linga ngol susu te luka investigation mususu luka na no nombre ya bana oyo baza non déclaré ya ba musicien. Parce que bana auto mona na TV to mona nombre bana mususu mais bana mususu ezake mususu ba mama ba kufa mususu ba mama bazali ba voyager bana o baza non reconnu ba musicien c'est la biso investigation wana ngai mona ezala avec plaisir na ko encourager yo mais na angle ya Fally tika na to beta na no Stade de France tika na no congolais a beta Stade de France Bouna boy a beta ki Stade de France maître Gims a beta Stade de France. Oh, ils ont tout ya Fally pour pas mettre Stade de France. Si que la bisona nous ba congolais, ba congolais ba sala 50 ans na poto, ba kota Stade de France te. Ça sera une occasion pour eux ya kota Stade de France. En plus on a rolo ba pona yo Gauthier sei yango wana. Excusez-nga na moya yo mais place aux autres qui vraiment et sengate ba titre mususu epesa mela yo. Ceux qui vraiment diplôme o la tana mapeka na o. Et ça diplôme ya solo. Faire égola te muta futelo minerval. Alors lâchez Fally un peu parce que Minerva l'otangi la classe faire était muta futa yango Fally ayi bongo Minerva demande poso le bango ndiye bata Fally bazo banga Gauthier se yango te ngana lobi nga zalanga muta pembele ko ekweli Gauthier se te na lobi kalelo ko eli Gauthier se donc dembo mo bambo te kana bato na linganga mingi Eliane Ochudi ma grande sœur chérie toujours Pascal Kikalulu mes sincères condoléances à Ochiko Koufé la grande sœur naé depuis Lubumbashi. Courage à toi Pascal. Donc ba sincères condoléances dikana na bambote sigozali elle parimboma bambote pe sigozali to bosanité anon vumba ba encouragement belé donc voilà so on a besoin au benginga je serai là toujours pour nous soutenir Congo Libanga TV babi et nous vivant na boye koma o na bengaka dembo bloquera téléphone na salara boye demba budara ngaité moi ça m'a des fois d'année sociale donc bambote à tout le monde à tous les réalisateurs on a encouragé tout le monde vraiment. Bon s'abonner massivement ba balinga moi ça mandefu mikolo toza awa ta ti décembre bo monanga awa donc na kota 2026 awa donc tout ça na bino vraiment bon s'abonner bon partager bon commenter tout ça toujours na même moral na linga kaka to kota bon balasima. Merci beaucoup ezalaki bongo dembo embo mwasi ya mandefu azalaki bona pelé tanfu mon garçon de disque mtalorota micro na balabala. Merci beaucoup na bande konanga o balinganga, merci beaucoup na José Ndeka, merci beaucoup na
petit na ngai peno na lela na motema ça la plus chichimbo na kati ya Luanda. Merci beaucoup na Kapinga wetu la patronne Ninel moi sambongo merci beaucoup na JDK Bakidi wanezaki yanga wanezaki bandeko nanga ona tiki kobwaka na tiki bino pona lelo na suki nanga boye tiki cha Arnold de Fuma.